Salut à tous, bienvenue sur FM Télévision et Sengomakasi en tout cas qu'on retrouve bino na programme na bino bolingaka mingi programme ya FM Toli ya Peter donc vous avez rendez-vous na biso chaque jour na 12h30 et puis na 20h sur FM Télévision en tout cas tu peux savoir nos possibilités avec format OSIK opportunité pour poser ma question na bino par message ou soit par appel pour poser ma mituna na bino na Pasteur John ou Azali en tout cas invité permanent un programme Oyo Yomuta Sala rappel émission évidemment donc Azana Bisololo pour na kolobela makambu et taliba réalité ngana benga kaye il fait partie à éducateur Yamas lelo tozanaye à kolobela biso comme d'habitude à perception ba conseil ba orientation par rapport à vie na biso donc sengoza makasi yango na yambiye mbalamoko Pasteur John Kolonda Koloma Solo, te pêche mbote et bienvenue à FM Télévision. Mbote de Konanga Lionel, vraiment merci à toi. Accueil vraiment merci. Avant déjà tous assister à biso lelo, il faut qu'on rappelle que format sikoyo bande que belé ba yambi ango na esengo makasi et ba te belé ba komele biso na ko féliciter parce que ezali format où eto pesa bango possibilité ya ko participer na émission à travers ba message na ba appel na tout le bango tout à l'heure. C'est vraiment qui toko makaso moni mutunyoso ato moni ndenge nini apprendre kaka ti avant dernier souffle au kende ou apprendre kaka au réussir na classe mais makamusu ça pète pas ya voyou pas ne komi kaka on comprend il faut que voyez ba nini zapo na yo ebikato si compétent donc quand on ndenge lobby vraiment merci to linga bango batika la toujours ba landia FM TV vraiment ba la décider avec yo ndeko nanga ne tozali to décortiquer autre koka ko expliquer pour même comprendre ba banine tozo luka peu ça biso surtout c'est fou et fungwa c'est un peu ça. Voilà, avant tout le sujet na biso permettre ngai na zwaka ka motuna ndeko moko Polinaise a commelé biso depuis Banda Lungwa à lobby Pasteur John source inspiration na za kanini parce que okina na ba divers sujets aux aura thème belé mais en tout cas au sunga ka mingi ndeko na lobby anga ka ba source inspiration na Pasteur John za kanini des sources inspiration ça quand ndenge nzamba sala ka grâce à qui il fait oyebi batunyo so baza ba athlète batunyo so ba même champion té quand il tout sur là wana n'est pas dit que bi champion ta za mauvais athlète bien faux athlète té et ça ka ke mutu mtazana capacité ndenge nzambe à saler là vraiment côté na tout baga ki merci vraiment ceux qui va comprendre ndenge to baga ba saler la peut ba pratiquer ka vraiment ça bien au moins ni ndeko leonel tozawa tito zoloba to lobela ka batu belé mais batu muke ba ko yamba pe ba pratiquer. Peut-être ça comprendre. Depuis tout le besoin, non, écoute, c'est un peu ça. Tout j'ai rabat tout tous autres qui faire comprendre na biso na bino toyeba ou juste zani na makambo pesa biso kaka tantonga na comprendre raté à partir de Lionel na yebi. Open de Lionel la yebi, tantonga na comprendre raté na yebi. Na makambo super na domaine musunga na vous appelle quoi limité. Vous allez toujours qu'on se compléter. Merci, tous qu'on se compléter pour nous que pesa ka raison attaquer ba congolais na bato ba Rwanda biso me banani pour te baga qui donc ça penda est normal. Merci Mingi n'a rappelé bino Pasteur John Azanabiso en tout cas qu'on répond à ma question d'habitude dans le programme de Bolingara Mingi FM Toli à Peter Pasteur John Lelo to lobela infidélité si je ne tira te belé mal à l'aise te belé balinga ko lobela kambwana de parce que na ebarte avant tout le maramba cause mais nino ko isabiso déjà na bandeli émission sur infidélité eza eloko moko peut-être au satandaki na ndengo kanisaki eko mona vraiment na ndengo lingela ke salati ko tikala na muka tene sengo likambo liboso ndengo mona ke se pressa ke kango catch batu babetero maboko mozo sentir que za mal à l'aise infidélité monsieur za lokola sapato sombi ya sika o cheli motema ya dembe na buyo yebikaka ero sombi o lati biso batu to moni to kumisi po eza kitoke fandi na yo mais yo mona makolo sentir que ça penza numéro na sepela kité na ba trajet mai et ça na likolo pas passe pona za la laisse na nyata ngoma mbeta ou bena longola na changer na tali papa ba wolo langa mena za la laisse pour eko on a cheleki motema et simbinga te invité sur ça comprendre c'est impressionnant mais ko décortiquer donc infidélité ezana ba ka ebele faut batumi ba kanisa infidélité ezaka na ba relation bolingo relation amoureuse infidélité ezaka na bolingo te infidélité ezana makambu nyonso infidélité quand tu na ba famille na église aux Hollande na na milieu sportif na partout na mabala mais la plupart refandra na mabala po bolingo ebima bolingo mais kwela mingi fait ba victime ba bala
bolingo tata na mama bakiparango me bien te bolingo ya bana na ba yaya bakiparango bien te mais bolingo o ya amour bimisaka bana penza bolingo ya monde babimisa ngo premier omona kate banzembo nyose bimati le renyar me bembela ka bolingo or bolingo ça ba forme d'hésiter mais banda banzembe bimé bolingo ti le la mindele ba wapesa ka succès nzembo msomona bembela bolingo ti inspiré or nzembo inspiré ba yembeli presque tout suka ti suka donc la bimaki na 1960 et yebani renya précis et si là de comment le bakabolingo ça lokola huile yemo pona olambela ngonini oh comprendre ndu olambela ngoma desu yo kaka c'est un peu ça donc yemo tozolo bana mais soko landi banzi mumseso bimasiko bembeli ka bolingo comment régner sur en plaire comme si ba ya kala ba imbaka mabe ba ya sikande ba imbi malamu koleka ba bango soko si banzi mbakala o régner na ba bare tika ba to ba piaka pe si la succès olandi makomba lobaki na ngaloba ya lelo ya nzembo ezaka pepri peut-être que tu vas dire que bolingo papa tant que ne sommes pas que les lelo mais pourquoi les lésions en plaire pour chaque génération va régénérer toujours d'être ba ko tamboli mi ko na mulunge sukola ozaka yo o sukola te o changer yo to zaka yo mais soko sokoli et tel sera sous par rapport au sentiment qui était dans soko no merci nde yango donc infidélité pesa moko ya ba base ya makamu pe ba sukola rango ba traiter na rango lokola faut entretien ça entretien il me sera toujours ba risque. Merci pasteur. Alors tout le monde va cause rapidement pour y avoir des alliés base. C'est ça. Pour que ça n'a pas au monde moi si mon Roberto mon bal mon bezali na bien na partenaire na ye bazala ka bien partenaire na ya c'est ça kaye akipa kaye comme il se doit mon monde ka ndekwana akwena ka infidélité. D'abord pasteur c'est le ba cause y infidélité zani. Par cause infidélité zali ba mauvais engagement to ba mauvais engagement. Infidélité, monsieur, c'est ça à partir de la condition, il y a vie. Et qu'on te rappelle infidélité. Infidélité, monsieur, c'est un mauvais choix. Ndengo kanisaki, tango komona et balanité. Koti kalate po se peli sabatu, mo sentir comme mal à l'aise. Ça là, tout se dégager, ba wolo la, mo sentir comme libre. Tout peut jouer à rôle. Infidélité, monsieur, c'est un makambu ya conjoncture. Ndengo memela likambu, nandenge zalaki est comme différent, nandenge comme lelo. Et puis, pays comme une infidélité de votre population. N'est-ce pas Congo na biso Congo comme une infidélité. To tcheli Congo motema to kima Congo te toza ah mais Congo so satisfaire biso n'est to lingi te. Chaque mutu moi si mobile comme ko tambola kana mécontentement ya Congo. Akokima mboka te pese ya biso. Batu ba noma to boya bango te ponza mbeni ki toute autorité établie vient de Dieu. Mais on sentit que discours musu ba ko lo bofandi olandi ti ozondi makapondi mo sentit que comme une infidélité. Donc infidélité ça partout même au moins même dans militaire ba soda ndongo mona bangwana ti bakatela ka chef sali bakata ka pesa loi que c'est na katité mabe na mutema za infidélité chef ndenge to zali nazo séparate na kati sali ka pesa sali na mais na mutema na lingité n'était ça comprendre et c'est infidélité bon ba kimiso bazo tini bango na guerre ba ke défendre na ba province côté guerre ça musu tukutana ba mati avion te déjà infidélité partir ya ndenge ba laka ki na mbongo ndenge azuna ndenge mati avion malgré tout, il faut défendre le pays, mais en matière d'infidélité, à mon idée, bon, bah, PCNAE et balanité. D'ailleurs, on la moi, c'est une personne qui a compris. Infidélité, ça partout. Infidélité, ça même dans le lien. Est-ce que vous avez une infidélité? Mais c'est qui n'a? Qu'on les a une infidélité? Donc, on appelle ça non lien. Est-ce que la moins facile de tirer ma camamiki? Est-ce que vous avez que mon bali mon sous soit bête à la cop, n'enga yakabiki, tous à 2, 3, 4. Condition modèle on appelle c'est la kambongo moi si nanga alamba ko kabiso nyos mais ce que fidélité koti yaka nani infidélité monsieur yaka na ndenge moi satika na lupango makamusa comme comment na sima na ndenge baninga bato tele masolo et sali ke akoma ko détourner mbongo ya wenze na ndenge pesa ko pala mbongo na ndenge wana akreche a koti si pari moko ya baninga ndenge babetra ke masolo pas satisfaire c'est mon bango et pas kimia ou bien bomba na carte ou bien na te so comprendre na pesa ko batin papa mbongo pesa nga wenze oyo ko kaka ya wenze ngana sana ba drum si fa na 5 na wa mobile nanga tala par ko lianga na sana posa boye soki boye te même na sima na ngara soki yo sate so nga mela secret na tuna kaote bon mobile soki sana ba capacité ko kokalika mbwana il faut akoksango soki sana ngote il faut expliquer moi si clair. Vous comprenez? Infidélité, zana makambu, ebele. Même que l'ongwa ou te l'ongwa qui n'a le pas. Autre contre Maroc. Infidélité. Population en Zalana ya pasi batambola na biwaya wa luki mbongo na ke bimisa na kesa sombi vares pour na pays. Et puis facilité ba bakela ki stade ba bimisa ki soki 20 000 francs na ke pour ça ba billet. Ya ngona soko peso ba infidélité mboka tiki biso nango.
ndeko nanga na mbongo nanga pasi o na sala misala ezate balibane ko nyokola ka biso na bomi nzoto na bitambula tambation na texte ganini lokola match ya RDC mboka nanga ebebe bonga na koboya ngote ça lokola mwana aza na des photos te okotikela koboya ita saka mwana yo jamais moi no pensa kizengi okena renye batu baboto batuni nani abota okobe kotombola musepi mwana za kizengi biso so to bota yanganda zana maile lokola ya bino tembe saka mwana to kumisi Congo na façon que ate sala biso mabe toza mécontent na makito ça pas na biso mais loko eza pays nanga fona sombe nango Varese mutu na mutoki ya pasi omboke sunga kete ke somba Varese alaki tike bachaki combien 20 000 francs 20 000 francs sur la place assez la place de 40 000 est-ce que mutu ça futaki 20 000 ke kota stade à côté infidélité na mwasi na ndako pour futa banyongwa mapa boy andimi pona pays na efuta ka yeri akende kotala match ata ndenge toza qualifier ali ambongo tatika na singwa sepela déjà côté infidélité na mwasi banyonga mapa boko foot ora bisaki madame nazoko ya tango match amoni tike 20 000 kia côté stade et be nazo pesa ba schéma tango peut te poli na match déjà ko polana na stade tango to poli to zo infidélité to fandélité veut to bito ko za qualifier infidélité et puis déception à Congo na saki ya kilo 4 wana tout na te so comprendre ndeko nanga à part ça infidélité musu to za nango ah ou bien ya nini ya transport n'est peut-être so comprendre nga transport is infidélité engagement à bakonjo balikana TV pour nous sa population plein pays tala to comme na niveau étape tout ça la boy tant to likana ba victoire na bisika o ba sopa mabanga me batongate et batumoli ba terrasse et bukani et ça sona be rosio ba mvule beti comme ko yibane d'espace batumsio comme ko kota et kangi tant population talo barata ça nta ko lobelela et tant wale kaka omoni kenzelo bazo tika ngo 6 mois to comme ko banzela bi bamba ko kota na bala ba tunu ba et puis ba camion o ezo me makabiso peu comme ça biso na ba objectif. Oui, mais on peut passer une fidélité de vente. Système à 1000 et 1000. Comment à 1000 et 1000 transport à 5 c'est sous la matissa bango mo. On obi be yo kana peso ba fidélité. Ndenge patron pesa ke camion fa ndobula lobagini. Camion ngebe ba nokite. Tangula ne bisika o eme marabatu bien po e umela okotsa mbongo to somba musus. Mais tango ya bibi na nzela réalité ya vie ndenge ba prince bukana ba bongisa tatika akomo ko luka po pesa patron sengo zo mbongo a violer engagement ndenge patron ba kitambwa na prince. Infidélité c'est côté. Quand a passé ça la 6 mois, il a dit que le quartier, que dans ma boule, et perturbé. Mon ami, infidélité pas chauffeur. Ba client, infidélité pas ya pays. To c'est là qui ba bon sanzela to tambola bien mais ba pe sinzela te. To roloba tete ken amité to senti que nyoso ba loba na so tali o gondi maka po esa bolingo infidélité. Ndé to mwana maba. Mais pasteur, rapidement, infidélité ndo lobeli yango ezali pe vis-à-vis ba engagement. C'est-à-dire na zu ba engagement mo boye. Fidélité ça dit qu'il y a tout ça engagement par exemple na bota bana faut ba kende classe faut ba lia donc na sala ngote na kim na mta bilangwa muta ko makamba ba camarade tout ça on appelle ça infidélité ma casse de la ngo mingi te on bien mais infidélité c'est là d'abord il faut zoana un engagement ya likambo moko soko kokisa ngote comme infidélité voilà c'est pas na kati comme ça on a suko boy et comme infidélité mais ceux qui ne bandeli déjà au même bana ki batanga na bangote et infidélité te et ça ndeko memeli bango bakola na quoi mais parce que on sungi bangote bana nda avenir ya libota ya mboka soko kena na place te mon frère olobi bien 85% ko bonga na vie faut tinda ba na école mais ngana ko biso eloko moko boy vie ya mutu eza destiné à nzambe bako futelo université à malonga mais ko si sa classe mususu ko peso esengote ya ko kota na niveau ya ko si sa classe mususu ko peso esengote ko koma tina niveau ya ko sala musala ondengo tangelaki ngana katia batutu batombola ka misapi na classe ce qui fait aussi sa classe be ko misala malonga non na mona bana o bakola lokwa na makaba ke na classe ndenga maneve comme si bana maile ko kate fuba ba accela bango na maître nzonde bango bako sa pe misala ki toko kolika mutu si sa ki classe est-ce que oyebi ki ogosa la zoba so ba koto na musala o yekoli na musala sa oleka na classe expérience ya musala et puis la même mutu si ba université pas banda musala sika olandika très bien na ba entreprise belé ba exiger expérience avant de bien siko infidélité to so lobela ezana ba ka ebele infidélité mingi ba couple ya ka partir ya milieu infidélité monsieur à partir ya place à zala qui t'a entourage p par exemple on bien entourage et joie caron na mususu pe mbongo komi ko soit et balani souté na ndengo za ko rêver o komi ko mona o zane lokola yesuté et bando côté infidélité au moins biloko na tout et pourtant yé muto asi pourtant que on a batango passe on lobi bien tout on est moko bandi balo bakate na bomba ina tango passe na futele minerve na suka de sevanga ni ne komela a de sevari infidélité utawa donc aux hommes on a biloko na tout et joie caron même nzambi
Satan ça l'infidélité a confié qui na Satan. Infidélité à Satan, nous sommes qui na rando. Est-ce que bien go? Premier infidèle na vie Satan. Premier infidèle na vie Adam. Eh bien go. Quand Adam ba te belé ba zongeli ngo ba tuni question Adam pasteur ozani problème ni na Adam. Nazana problème na Adam te. Nazana problème na ki mobali option so za mibali. Pour Adam za mobali ko langa. Aya avant pas fungola nzela. Soka yaka na nzela musinde to landa nzela wana. Tant to point na faux pour que même biso mabe. Or yanga ni pe azana moi raison. Bolingo ba pesa ka ye. Na ko sala infidélité ko tambola ka ye moko. Non, en tout cas na bona ko kende kuna pona lo bango mingi. Na luka na yeba. Mais parce que ngana mituna, c'est vrai ya tika ki Eve. Mais poni Eve kende ita tambola na papa. Ah ba pe ba ona ke na Adam. Mobali e banda depuis lo la makaumakasi. Mobala makaumakasi ya. Yo so mona mwana soso bana soso pamana bango akufi bandula nda papa soso. Oso mona. Ba lukata mama libata bala ndeke bala nda papa soso. Ba bi ke papa zaka méchant. Papa so atambo na bana eza boboto mokolo moko mele kate. Nakosi papa barateke na boti mwana somi soko sakane goka makasi nakosi maman de robondelo mingi atole limingi te na botaka na passe avant na coucher zalaka bona pour comprendre mobali a salama na ndenge a salama yokanga très bien infidélité o ezo côté la biso même dans la famille au moins na boyi koyoka toli ya papa komi moyibi ndenge na tangisa ki mwana yango te ndenge na bokola ki mwana yango te et puis ma partir à partir de makamuka ko ya kolia kotambola kolata milliers frère tout nde konanga yone infidélité ça na kati même dans l'église oui infidélité côté de l'église akasi infidélité monsieur côté du pasteur na bandimi bolingo ya kopesa bandimi respect nga banda na kala ko bana ministère kufa infidélité monsieur na l'église ezali ya ba professeur mabe yo mondimi aye na madim na pesi yo bisi moni be va fin de l'année aux musala a comme na fin de l'année jangote on a peut-être infidélité olobi pe bien mais mingi pesa la pe bandimi soko yo bisi likambo akefa na ndaka zo zilango ba kutikilo kwa facture courant non na je pense vérité ba tala bandimi RDC ba te tiko le bandimi nyosa monde entier na mona pe ne tutuna pe mo yo ebeza na manka misala fo luka yo moko même comme Congolais aux assois qui n'existe bataille l'année 2022 au mato qui t'entend même singa boko bonga a wele likondima alléluia tombo di bibi akangima boko ya vina kiti atombo likolo rema ezarema oui olobi bien ce que tanga bozonga oral ba ke 2022 ba lobi ngasi koyo na piso na bando kende côté ba kangelenga ba porte nzamba ko fungola po ezama lobuti na mosali na ye e ko pesa nga fever ba zwanga te ami koti na ndako mikangeli azo zande passer la lobaki et continuer na ba no vérité au moins na cop monsieur na pembeni babenga baninga basala ya boy naza mutu mikila te misalo eza ya biso te biso to bana nzana ya moni mingi ba priaka batikali kaka bongo ndeko nanga na peso conseil soko moni un chrétien ou ya moi sito mobali azui lipa kolia azo sambela nzamba azo zoka lipa kolia te zo fungwama abagare ta la bible bato balakama ki na nzambe fara ba mona ba ange bakutana bénédiction facilité te donc là j'abimele iboye ndamona jamais soko twin ba pasteur ya lelo nandanga beto kenika na wana tala série Jésus abotamaka muteko sauver mukili tangu ba se boni bo kima na mwana po Herode zo kaboma bana nyonso soki c'est ba pasteur ya lelo na audace bazaka na mabani teko kima te sauver a monde ye de Jésus akufa babuma nde tozanga mutoko sauver tala sagesse akolo mukili kolo bato sala bato makimisu muto emoka ke akeli Herode azaki na rien à voir nzamba baka suka wana ko mona côté batamite po yebi azayanga mais parce que c'est vrai que le bandimi moko to bana ba terme na yo bandimi le plus têtu c'est ya Congo ya mboka na biso mais misus pe ba komba têtu à cause ba pasteur pe ba la base nga linga ki obeta pe c'est le comportement ba pasteur et créer infidélité ba pasteur bazan infidélité deva kolo na bango atinde ki mission pour ko respecter o ya pesa une mission ko salila yi netinga nate ya mundimi moko mibale misato ayoka yoka te manfuna sali paro batinanga na sala na ko violer droit engagement na ngate po bandimi babina loba a na tiki o babana nga be na landi a non na ko landa okolo mukila loba soko moni bate ya lelo bakomi ko pesa vie na bango balongwe na ndenge ba memela ki vie nde batinda bango basala obike ça ko violer de infidélité quelle infidélité kolo mukila pesi yo ministère ya kotia bandimi selon ndenge o bandi yango bien o tamboli makolo pona ko bandimi tango baye bakomi ebele o sepela ki tango komi ko mona ba différence ya o na mbongo te kaka yo mona kati église bandimi no nyonso pa komi na parti pris o ya kozana mo 100 francs privilégié o ya zangi 100 francs a kozana parte ya zala na technique ya kolobela ba o bazanga batimbela te ko ini bango po bandimi msu bazanga bakoma ka mbetan tout le temps passer au moninga non
on peut trouver on ça fufu biloko olia na ngweza ti mais mususu pe na kamwa ayoki liloba pa motei na sumaka ye wana pasa lukela ticket est-ce que biki za kutumula makala moto na mababe bate yo fele osengi na mutango ticket tala ba dega lelo Congo ba venir na Congo ça bana miki est-ce que bana miki a garder ba kinda classe au fele beto futa minerval tant au futa minerval c'est qui fait faciliter ça té oya tangité obima voyou depuis bon mois malgré tout Congo sengi bana miki baza ba responsabilité Congo le bima ba tanga ba benga na école ba mais pasteur pardon pour tout si c'est na chapitre ba pasteur on a un problème ba pasteur te met toujours le ba réalité kala to ba que fidélité tout le monde ngo libanda mais fidélité tout le monde ngo petit na kati ya église mais otu ko lo bango ba pasteur ba na fidélité mo pe vis-à-vis ya nzambe mutapesa ye bango mission c'est ça mutapesa ye bango appel mais tout le monde a pas fidélité na bango vis-à-vis ya bandimi on a pasteur abina mundimi akena mundimi be na mundimi se finalement mina kona mingi zo sa yango nazolo parce que ndelo lo basiko yo ni eza la base est loko waneza akoki responsabilité ya makambo zo mona te akotisi bonzoto na pesa tika na kibonzambe succès ndongo zo mona ngwana mon frère c'est pas donner n'importe qui est-ce que yobi ke kisi ya succès ele kisi ya mbongo na kilo oyebi on peut se conseil oyebi ke succès anini succès ça lokwa mafuta ko pakola mafuta ko pakola so tikali mokeba pakola na makolo te etikala ka elongi nete so comprendre po elongi na za na problème soki ba moni yo babi ke nzoto mobimba yonde oye yango moni na ko pakola na nzoto te na ko sipikela ma melongi fo chai mafuta après la tsake yonde fefe même maboko anyoko marapona ko aluki mafuta na musapi ko so kolopa na sani tama ko lembo lo rapa ko la emoko atindike na elongi comment yo muto ozui otiki avantage na yo opesi elongi po yenda sala kabisa to koma po fufe bima biso to so kimia succès n'était pas comprendre yango moni ba sali mingi faut ba revoir kondima na bango ba kotsa ngo kwa na checking ba révisionner ba tika audace na kumo ba pesa bango na bandimi e ko kwesa bango na manka et puis keba na ba pasteur za côté na bien mon ndimo za ki passer le komi dadi tu ko na dadi longue dadi mon pasta yo e komi kuna yango moni vrai motei aboya titre na zo bisa titre faut me batu ba ko confier pour na fidélité li kambozo sala ba fandi te muto so to pesa responsabilité oyo et simbi na ba ko tikela c'est ça élévation nzambe au sengité au proposer te batu basangani batali ba ko tikela ko document mais oya ko luka yo ko tsa ba demande o te na za na professeur pays comment mettre ba porte ministère pour na ko loba mo komi mandia n'était pas so comprendre biloko wana de sisi ba pasteur valeur est-ce que biki un roi abanga ka mosala nzambe makasi ko leka même titre na yemoko pas biki grâce ya nzambe na ye ndenga na so vivre na so respirer trône o eza pona mokili moko na ko longwa na za na faire grave devant bateau nzambe tina bango bateya mais batakala nde ba bakata wana lelo yo batu bakoma na facilité batei bakoma ko mona kaka ke donc comme si ndenga na teya kana 2002 ndenga na teya na 2008 ndenga na teya na 88 ndenge bakumisanga c'est fata sana sali mabendenge nini nzamba kolimisanga pona sana challenge makambo ebele trop or bible biko c'est l'erreur te et c'est monini o sala malamu na suka o bebisa après ça sous grâce au kota lola jamais amageza la grâce na yemoko soko sakani nyose ke na mai na to sona lobani est-ce que biba sala nzambe combien o bakufa na cher oyebi azon en plein côté ya boy akei ezani plein âge na lobite ke na juger na peut soko ba conseil sérieux que infidélité ya makamusu faut ça kana attention ngeza na mwasi musu na yebi azwa zemi ya mobali abala eta sundola ya kima azwa engagement kenda ko lobali pa famille mwasi ki na lingi mwasi o nanga o botika ngata na zapia kana ko bala yi ba pisa yi mwasi babite mo loba mobali za siri malu bane mo ka selango na fidélité ya bomoko tango akomi mwasi na ndako akomi na mwa balari mbongo ba abandi ba désordre tisuka ko zo mwasi mo kapsité yo kende malgré tout apesa ki mbongo na mwasi zwa kende banda commerce ki $10,000 azu famille ya mwasi apesi bango mbongo tango akei maloba ka ne bandeli ekanga isinga na kingu nete so comprendre ti akomana ke kota ki akomana ka simba teti ayeko zonga ba bise ten ulizoka engagement ko bala mwana na biso so comprendre zonga talaye tango bazonga na film échange ninge sala ka pe wana infidélité muso yakana kinyo ba pression na mobile basi misusu surtout soko sana obenga mo sala mosala nzambe to mutu moko élevé o présenter moi si libosa batu moi sa moni ki bakumisinga akoma so azana maîtrise ta akoma na sija lolendo okomona même yokolo ye akomu ko mankaka na ndenge moko akomala kwa ni vachi moni vachi ren vachi et rera sala na bible pona kitoko mobala bengi ye or autorité mobali ko saka nango ta tout moment ko za disqualifier na lobaka lokwa ngana ko lingo na 6h tete na 7h na botoli bagi na ke peser OK
Je te dis devant Dieu, na boy na côté esprit na ngaka, na zo ba no clair. Ngana ko respecter makamu na yo poza o ngana lingi. Yo pe photo sangana ndenge tozana yo. Na te so comprendre. Fidélité monsieur ezani yo yebi. Na ba fille ba kola na ba famille bien. Soka zui mobali azana moi yeba bien. Akoma ko ça n'importe quoi pour biki et simba te tozana mbongo. Na te so comprendre. Makamu na so pe so ba idée wana mo frère ndimanga. Na mwana babala mususu na libande zo bangse batumena kati singa na kingo. Oto so comprendre infidélité monsieur saka na mwasi na maloba ndenga kenda ko publier yo chez bango. Bo bala boza bien. Likola nzala oraka nga mutema pour le meilleur pour le pire. Il y a infidélité ça te kasali kindumba. Infidélité à langage devant famille na epona yo. Or mobali na yo bobotine bana faut couvrir mais yo okende kuna mama etala tala. Tango ba koyoka kama solo na bo yo atoke pa na bango basimono ka pepele. Okende fete ya famille babokila mwasi bango bazobina yo basimbisi obana balala obondela loka kutabandi bisika mranga nana beti mabewa na je bisa yo biloko wana tout monde se mbali bala bo peso ko bondela zo lela kaka po musalema et puis au moins na fête wana babengisi yo fandi batu nyonso ba majorité bo babina na fête yo bana parce que babina bana ba longoli ba chena ba sacha vivre ba ko kitira bo fe na makoluka garde ko kengela entraîner au moins mettez ça là-bas aux autres en français pour pas bongisa mais ça déjà ba défait on remarquer bande comment se rebenga bango tu fais aussi la mutako ya azate na ce biso ba chema mo zo même lokana tout na livrer yemoko pourquoi infidélité à maloba infidélité ça kana bolingoté infidélité ça na makambu ebele na ko boya pe ko kinotela ndeko na nga partir ya maloba kana nga présenter nga liboso ya moi sinai. Merci pasteur, puisque tu comme on souka ba ça déjà sintotique kaka na 5 minutes rapidement pour aussi ça c'est votre lobeli ba cause autant ba cause ebele ya infidélité mais sikoyo na nga peut lobela rapidement puisque tu comme na souka tu lobela ba conséquence ya infidélité ba conséquence ya infidélité zani ba conséquence ya infidélité zaka ki aux yeux échec na likambo penser ndenge mususu ke so ndenge mususu infidélité ato quand de troba infidélité quand des gens quand de troba ki makamba confiance ndeko infidélité eza eloko moko et si ça mutu valeur tu peux avoir tout au bato baluka na vie moko zanga dignité na we soko l'équipe partout ba onoraka yo à partir ya infidélité sala tango bébé se batu mitema batali ato l'équipe ba kosa ko seka ko sepele mais ba monoka pepele vraiment ça tellement quoi tata moko bina yebi abonga na été tata moko za na ndako na kikuku na quartier mais azanga pe mbwa mais ceux qui balent côté na lopangu bana mike na quartier po basi zo balent na kati lopangu batu na papa bino aza nini sala papa za autorité à kilo mais ça na mbongo te dignité pesa respect na famille na mona tata zanga mbongo bana babanga ka ko déconner ko sala mobulu po abike maluba tata ndinga za rigueur ezo peser malgré tout balia ka bien te mais na mona mutazana bo mengo belé bana ba pesa ki sous respecter ni buzo batate liki to kancha ki to za 6 abala wa bala donc bana ba sentir que to kancha biso mo ndé mapa onora mete obetra pe bana te ba ko ka ba fiti na musika e bana ka tank papa na mama ba swana kana shamba ngba kuna shotana bana na kisenzo obota na ngiringiri obota na gombe yonti na ibite utika bana na Paris ozana bana sengi kuna bana msutongo bazoyoka ba beteli bango masolote ko swana papa na mama déjà mona tanga tali papa na tongo à côté infidélité que papa oyo a infidélité devant maman devant biso likamusu babenga ko senti bana rinyo te boza bana nga tala na kweki na likamuteli teli binazana bana msukuna mukona kozala te boy oyebi kombe bazalaka sirpita mobala kufa kana bimbi obondi magite bakomo bim moi po boye bango esati soko tali boy et puis bana libanda bazwaka photocopie ya papa ndam koleka bana yemuka bote ba présenter est-ce que yebi yango ozotala kene soko nié otika na culpabilité na mutema bana na bengani minazomona ki baba na mbai nanga même ADN funda. Pourquoi ça? Infidélité wana. Et ça ka plus pire. Mais infidélité peut na conséquence nango tout le monde a instabilité totale na kati ba couple. Vous avez qui bien taka moko akina infidélité et bébé si makambo. Oh, et ça surtout mingi. Bana kobela, ndongo zomona te musala pebe. Yo yebi surtout yo mingi ba. Yo moni quand to zongela infidélité à mobali ba tolérango 80% qui a moins. Or moi si pas ça mutu. Moi ça ko lingo na piaka nyonso na fidélité. Mais ça monika ba buzoba ke bimina fi et puis talaka mususu no na kama ndeko nanga ça tebi ko distraire bato. Et puis nzela ko bonga faut-il la structure. Je te dis devant Dieu mon frère ko bonge utana ndito kanisa kate ko bonge na makanisa fait kuta mbongo. Zala na ba bonnes idées nzamba kosunga yo. Et puis la question qui est rapport comme na suka infidélité ne tolo ba ngopé ya mobali ne ba tolérama ming papa ya mwasi
mais ce total est vice versa mususu yaka parce que oza soin malam ya muninga te ya un peu cause la ba cause ya benda fidélité oza soin malam ya muninga te utaka na dès le départ bozaka na likambu nini oya muni ke obandi ko baby sango comme une infidélité soki to bandaki dia na kwata infidélité za na katite to balani na kwata to zokola na kwata mais soki ezaki na engagement moko toléraki ke te na ko traire yo to za mwasi na nga vie biloko na mingi yaka na bato yo tant basaka piaka nde balobaka makoma lamu libosa basi pour mobala piaka nyoso babiso so tolobango nete so comprendre na koza fidèle na yo mama au moni yo za ngai pour so sentir que moba muto andimi na lera piaka ye wana mais tango roza pe bozo umela na to bando zo mo ba mike nzamba bandi ko fungola yo o remarquer yo mo bandi ko bêtiser o kende ko basi monsieur pembeni sao le or yo moni na vie mon frère tout ne to so là infidélité akaka na yo mo ko so donc zala strict pesa motema na yo bikila yango moni nzambe na ibite nzambe kala vazwa mosali na ye bande ko trier ye makasi ndeni basala nzamba lelo bakomi pepele ko kweka le réunion 5 fois infidélité na mabale infidélité na église infidélité na on se comprendre infidélité na ko ndima infidélité na ko tambola partout nete so comprendre il ko na tout vraiment nzamba sunga o na cholo ba na to lobite infidélité ezelo ko moko etala kapeka bomengote infidélité ça na ba façon nyonso muso ko cheka ka l'aise mais il y a infidélité ça ni ndire na makila en tout cas le belo mo ça nanzela mususu pende ngwana uko tia l'aise mais abenga mabongote eso ça na bato obi ke bato musu bana rasa ko bongate alors aussi message moko puisque to comme na souka ende ko moka komeli biso alobi ce qui pasteur a commis infidèle vis-à-vis à moi sinaye nani akoki ko pesa ye conseil na mokusi pasteur ko répondre ni na ndeko na tuni motuna ye wana ko tu pasteur ko tata bateye te conscience na ye soit comme kaso ndira temili bosa 5 juges est-ce que yebi non peut se conseiller on a vérité donc pasteur ko ndenga zawana ce que salaire na ko sauter akende rato moni elongeza bien tanga vanda kazaka na culpabilité contre nani abenganga nazo salila nani place na komeza ya nini le base est faux ou ayebi ki abakisa ba yo yebi comprendre mais ce que c'est vrai de comment rapidement na banda la lobby est-ce que okoki kolimbi c'est infidélité yo pasteur John ngana limbi saka nyonso ngapa na ngawa kufita zaka na faute olimbi si bo bandeli à zéro oui to ko banda bo so na lingo makasi ko le kanyonso m'en fous na usani na bona ke no tenga na bolingo musu na ndimi mena tala na peso conseil moko lia eloko espèce munoko na yo batu ba mona mabena musika me peso santé na tongo. Très bien, merci pasteur toi aussi ça programme de tout ça là d'habitude na to peso biscuit na yo pour appeler numéro de téléphone na yo et puis na mukuse moi résumé na bande konyo surtout balandi biso te na mukuse zaka ki na ngaba bino mingi bo continuer ko landa biso to lo ba nyonso to elobi o to lobi na o to lobi te yo yebi o to fungola ka ba branche qu'il faut ça la attention tant aux engagement contrôler ka yo moko ndenge bible lobi 7 fois vous comprenez faut contrôler surtout ça na engagement muso ko violer teneti ya libala mususu lokola ya engagement ko sela nzambi biloko na tu jouer rôle makasi na kozala na ozo engagement ko zala ko mukonzi na likambo politique pesi yo place pour na liboso bato biloko na tu jouer rôle est-ce que oyebi ke mingi na poto ba rata ba élection ka dikola ko violer drone infidélité likama mike aza sénateur na bande vert bande rouge tele makate ataza na gafa gangela ka soda biloko na tout pourquoi krechaka andaka violer fille moko bataba bimaki te soki panzani ka ba élection komi ba fou aleka ezate tout analo o apa kota cacho na poto asaka élection te oyebi pourquoi au côté déjà cacho biloko na tout joka rôle tout ne soki mukili et ba ko condamner makambo wana menzambe kutuna lobi mo adirite comment yo za musali na ye oza fidèle na makambo wana zo sala parce que comme na souka bande kwa 5 ma biscuit muki mo adaja muki avant to kabwana il peut rappeler bon numéro na téléphone de salaire d'habitude te numéro de téléphone zana muka plus 243 84 75 18 112 en tout et pour tout gande na lobaka ndeko nanga période to za 2022 pour contrôler yo moko za lokwa 0 aza chiffre lingama te maza parmi banini pour so 5 0 ba ko pese lo côté soko za 1 tina 9 ko beta tolo te ko le ki 0 chola e potango okende yo moko 0 ko zala te pozo a respect na ndengo ko sengo koma fo benga ba 0 bana sima po pesa chiffre na oki kilo samba pamba na lela ba. Merci pasteur, émission yo boko zo amona rediffusion sur FM télévision de na bak na bandeli
kolanda biso na FM télévision allez chaque jour na 12h30 et puis na 20h na FM télévision mais bobo sinate sur YouTube vous allez ebele à s'abonner na chaîne na biso pour na bolanda matea ya Pasteur John et sur makasi ko zalana yo et to sukisi pour na mokolo ya lelo merci na pour la disponibilité mais merci na batu tout oyo ba sali pour que programme les cas surtout comme pas na bino na pesi merci ming na réalisation il y a Gelor Mouya na mon chef Rajdi Softekeba de Tokutani Mbalasima avec le Pasteur John. Merci.